de so batie mutu moko azo sa succès lelo awa batie ngai awa o Tchalibaya nazo banga na tumba parce que nga na sala oui avis public les trois total maka mutu nini azo na ngopena to so comprendre gati vous comprenez o ba nga ba opérer le bina médecin non tiens on le lendemain les trois nga na lelo mo fonata merci avis public donc omoni Niarchos mutu akutien sanga na yepenza eza papa wemba na ko expliquer likambo omoni papa wemba za vie oyo nga na vanini plus que artiste no so Congo papa wemba pona nga etikala sous relation à musique te comme une relation plus familiale avis public la pape comme tel ça que so komi Luka arrivé yango moni marai na conférence ba mutayamba arrivé à l'épecipe que Kofi P tant azu banda amitié après la musique makasi ayebe ke so ya anangai et puis ça peut pas que vie beaucoup abete na ngami maso na yo Niarchos fait c'est comme ça là qui yango na Niarchos pa bi ngape fona kindi Niarchos pe ayi yango moni pa na ba comme be yango temple ya musique esika batiolaki yo kaka wane nzamba kotombola yo haleluya Kebeti ce qui a vie du public est bandit y'a mon balama des fois pembe Didier Masuki Andy Chou Narcisse Descendant Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public et Zolandama Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public et ce calma Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public et Zolandama Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public Gana za kuyebiso Bonsoir, bonsoir, chers internautes. C'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki Mobala Mandefa Pembe. Bambote, Nabino, nous c'est pas pour vous aller pour message pour la émission de avis du public. Pour moi, Didier Masuki qui est dans un bon international, mais dans minute on a bon en Suisse, dans résidence il y a artiste na biso le King de Kimakuta, Rive Kono, l'homme qui a mis dans Coco. Il est le souverain, Binadama. Moto a bougé monde, tout le monde a là le 3 octobre et pas pour les blocs na Sani. Toko solo la ninga za ratuna tunanda toko solo la masolo ka bord ninga za bima à travers cette émission pour dire ba question toko tuna ye toko solo la puisque mingi bolbi que non azo za tona batu sikwa za à l'aise na nda ko tova na toko solo la masolo ya bord ninga za bima ka ninga za la le 3 octobre bord na bino et ça comme mais tout ça détail mingi pas na beaucoup artiste puisque je suis bien bel et bien chez lui ici à Genève na résidence na Ependa ici à Vanaka. Salutations à toi super Anita Lelo. Motema Didier Masuki, moi c'est Obito on était Msabambo Matoi et puis à toi la reine de Kimakuta donc Sandrine ba mbote na pe epa wapi o zali. Fena acha movoto na bossa nyote mbote na epa ozali pas grande Acha Movoto. Kouloutou Mangela, je suis avec l'artiste Rive Kono on a parlé. Donc Binotou, Chikito Mouchachino, Binotou. La question de Masuki va répondre à artiste Naviso. Bonsoir. Oh, bonsoir Didier. Toi tu as une santé Didier parce que tu as la santé. Yo na vu au Melano Penza Makila Yezouté. Ouais. Menga nga air moro Makila Yezu. Bonisa oui. Ah, santé très bien de Ronangai. Yo mon monikara. Okutinga na kati ya méditation. Mon pémi quand même hein. Méditation si ko netona air méditation. Au pémi puisque aux 8 ans depuis makambo bandaki ba Paris Kota studio boy et ça le nom nini ba la course wana nyo c'est pas facile hein. Ah ben oui, il y a une facilité mon il y a motivation, so za motiver nelo na yo quel que soit ba barrière aux okutanango au foncé hein. Et puis au moni entre musique na société pe koto ezali facilité hein. Mais bon le rôle makambo yo avant na bandango na dédié ki on nzambe parce que mingi ba otunanga me makambo yo to mona ba bouleversement nini nga na dédié ki ba dossier au pa ya grand prêtre dédié les pères na bina heavy éprouver bango ki Satan za puissant yo za plus puissant que abina nga petit problème tambola donc on a dit que album yo batwa otunango dédié on na nga bino na dédié on a Dieu les pères. Vous comprendre avec son fils Jésus-Christ à tambola liboso
Donc voilà, makambo nango carré. Mamba carré. Mais malgré déjà qu'on ensemble tout le monde a pas bon mais bima ba te belé ba tcha ba l'arranger mais il y a un niveau sur le bamela na Congo Brazza na Kinshasa na Congo RDC na Boma na Matadi na Lubumbashi et avant de tout le monde ba na Mbanzangungu Kinshasa n'en parlons même pas tout qui na Angola ko loba ko tout na Angola mais donc nous sommes nzambe kaka Nous sommes nzambe parce que baloba toujours que nzamba za nzambo ya juste hein? Donc elo mo ko bundana komba nzambe za na ngote tata to sisi ko baté colonel Freda Bengi to konzera une émission pe allô colonel bien naza na artiste rive kono to za pana na pana to soloka masoya album oyo na ebité ba kolanda na mokili mobimba na ebité question ko tuna e concernant makambo tout ndenge za koleka mokili za kolanda yo ouais tous ça pendant la Genève tous ça pleine émission alors le quoi pour bien que ça dit bien pour ils a dit solo quand ndenge album maison lesquels Freddy le colonel l'homme qui fait bouger le monde avec Baoji Amamoto. Ouais, mais vous en pleine émission, vous avez la question que vous posez. Attends, moi, vous posez question puisque vous avez là, vous avez un bateau, vous avez à Paris, vous avez à bien. Mais tout le monde est concerné, mais comme vous jugez là. Non, tant que colonel Freddy Lumbonadio, héros de l'homme la Suisse, vous dites vite, Naï, on va trop donc voilà, on va donc je ne charge des fois il vient. Non, salut en passant. Donc, émission, les Gaboyés. Les rois qui m'accouta, prêtre, on est en quête. Beaucoup nous sommes Chakala. Masana, tant des bâtis, les rois qui m'accouta, viennent arriver au Kona Ebi. Donc, quatre négatifs, maman. Parce que nous, on a d'abord, ils se mettent que nous, nous ensemble. Ouais. Comprends? Donc, il y a un peu de Jésus dans la Jésus, avec un gars qui est ça, les rois qui m'ont coûté, c'est ça là. Donc, quand on est là, il y a 5 minutes, avec un gars qui est album dans la moto, son moto, avec un gars son moto. Bon, nous avons une image, il y a un bateau. Il y a conférence bien. Il y a bien, non? Conférence bien. Ouais, bien. Les rois de Guimauda Sali n'a bien. Les rives Kono, mon vieux, je sali. Togos, il n'y a rien à dire. Donc, toute la rare à plan et bimar. Voilà quoi. Toute la rare à prêtre. Hein? Je dis ça là. Alors, et puis, oui, les bancs les bosso na vie de nani moto betango za nani de quoi les makuta comprendre le kono na sala ka très collègue qui tient de bon molimo motema na zakala Jésus yende na Londres o écouter na masolo donc dans les quatre primaires 5e trimestre Ok, colonel. Comme ça, bisous de continuer l'émission. On attend. Voilà, chers amis, vous trouvez la colonel Freddy Lumbonadio. Après sa vie, à l'objet, parce que Jésus Sakara de Londres. Mingo Vika, Jésus Sakara, au Kofi Ayima, mais les Banga, les Bossonzo, comme d'abord, les King de Kimakuta. Ah oui. Et ça l'est bien, tu es battu à Robin, à Benga en pleine émission. Ah, petit Nanga, Jésus Tiaka, les certains yango. Tu vas dire, Mbanzangungu loba, Kinshasa loba, Lubumbashi, Congo Brazzaville. Nous sommes nzambe kaka pour artiste bazabe belé baluka makamona mais comment la bango nzamba salagite et nzamba exara pa na yo. Kasi parce que na kati ya ndule to yebaniti. Bakan ya kebele. Bakan ya négatif ya na bakan positif. Bato négatif ba miye baka. Ba miye ba pena ke ngana na kan négatif, bato pe ya positif ba miye ba ke ngana na kan positif. Donc ngana na kan positif. Donc au bas na camp négatif tu nazo ba comprendre malamu ah ya on tozo monité nzoka kene na camp positif alors yango moni tout ça na ka nzambe di même yo ngo za bonzambe ti tozo so no pe bonzambe kaka pe ma pe to pe ma nzambe kaka vous comprenez donc tout et tout na ka nzambe
donc mutu akataka lukine diable suka ozonga suskara pas igara nzambe donc comprendre alors on a répété une fois na dédié album au pas nzambe voilà les 3 octobre mais les king de Kimakuta tous comprendre mingi bazo baké album ozo bima les 3 bamso single tous comprendre c'est vrai hein et là single des bima ou album complet des bima bato éclairci non bato au soulever penal et logo bien ponga moko pena s'attirer na question ngo donc à la base eza single au moni lelo na expliquer ngo moi muke na be monsieur beleleki tozo sa susu ba système akalate ko salina no album esili obimisi ngo na CD bat basombi babande okanze moko makamwana na génération ya musique ya lelo eza souté lelo komi pendant le temps kozo sala banze munayo aux déjà le premier ou le deux o eza déjà prêt au tourner ba clip nango au masteriser ngo mixango au tiango na marché et puis on continue boulot de na minute on a sali 3 oyo et sili ya liboso yango ezobima les 3 nouvel ordre mondial et religion qui tendi hommage à Papa Wemba Stervos Niarchos et Kester Emenea na bana religion qui tendi wana ali o ezobima les 3 après un mois ekolandaya Bigatumbu jeune premier après un mois de nouveau ekolandaya Achamokoto Pai Grande donc batu nyonso oyo bakomi yoka mabanga na bango te na 3 nzembo wana donc bayebaki bazana tana bango ya mingi bakoki pe kosomba banzembu comme bakope ko rattraper mabanga poto za sous na 7 titres oyo etikali oyo olanda donc bazana tana bango babanga te pona ebike mingi bazolo ba mais 3 nzembo na tamsu na zate bona nanga be ba papa ma bandiko so na 3 nzembo no miyoki te souci ezate po baloba pe tamsu bilo kwa kolia oyo avant ya kapene lengi mingi te oyo asuka mtaya ke lengi donc cette nzembo etikali bozana ta mingi na cette nzembo wana oyo alingi nzembo mobimba akoya na ye oyo pa lingi babwake plus akoya na ye mais 3 oyo bato bakoti wana mingi baza bato oyo base retrouvaki na bon moment on a robanda album omoni explosion ya marketing album na suka tant makambo yalaki yaki na mwa mke na si yango bato belé base retrouver na suka mais bino tout oyo wana envie bo bima album oyo bo bima bino sans problème donc question na pena Didier soulever merci papa Didier autour dans la question na po na ngep na lelo na éclaircir ango donc nazo bimisa ba single misatu un mois donc ça veut dire 3 octobre moko 3 novembre moko 3 décembre moko donc tito fêter bonne année to na 3 wana après tant toujours redémarrer 2021 na continuer les sous na chemin donc batu nyonso yo bakomi yoka te na 3 nzembo wana baza na société oyo kolanda bakomi yoka donc voilà nakanisi lelo pena eloko na lobby yango batu ekota bango bien na mato ipo tozonga susu na débat oyo te tout le monde na mona ki osaki trop Paris biloko no so bima o misato so bima osala mona Paris et puis le reste on continue quand même si on à Paris et puis on continue quand même konzo osaki nango énergie au bimisi la même chose studio on a toujours plein de mois na écoute comme plus parce que na encore plus comme plus pour na nito Kimakuta et mon ami yokani ebani donc ça veut dire que royaume Kimakuta etindiki masolo donc siko epesike cette fois-ci faut peut-être na police na ba entrer ba studio pe ozala susu ndenge ezala kité pour na minute oyo explosion salami et comment c'est la gestion faut pas gérer nga question pour le à studio na ozonga sous Paris mais na finaliser les États-Unis pour na za featuring mo na zo ngolo bango teza munene mingi to beta mo na state ni wale ozala en États-Unis et aux nzembo mo ozala un peu na ba style world mais wana to beta mo na state na petit moko muklié bi mais na zo ngolo bela na nkombo na été pour ça secret ya polichinelle ne balobaka do moyen na lobela ngo ya te pona respect à makamto soli na e na respect à maison de production na e yena rolobika na suka mais to ça ngo na state mais pour l'instant na rozonga Paris bana kini bazozela yo batondolo bazozela yo okena bwazabi ba dorcas baza kozela na ngola bango tout message noko pesa d'abord wato compter mituna na biso na bana kin on a bon les 3 nzoro bima et puis na bana ngola et puis na bana ya Congo bwazabi alors message na ko en tout cas bazala prêt à accueillir bopona nga na placer pena bar haute parce que on quand même na kataki musique pendant une vingtaine d'années ça m'a permis na bien sûr ça m'a permis na ça l'analyse na ça la pena analyse ya musique nezo kende elo nezo na musique yango déjà ba to ba romona ba clip oyo ya ba dimension oyo ya minene parce que na zo kita ko réfléchir
toko corriger image ndengeni na musique na biso et puis des sons et ça super bien travaillé et puis balanda pe travail na sali hein ndenge na lobaki no dernièrement na conférence moi je suis ouvert à tous les critiques batba même attendre moi na so ebimi même attendre reçoit 500 000 critiques parce que simbité na resepela pona corriger oyekoya naza te pona lobaki na sali meilleure chanson ya vie na ngau na peut-être pona lobaki na sali meilleur album à vie na pona lobaki na sali boulot public ne mutu apesaka point de vue final donc nazali prêt à quoi accueillir point de vue à batu bosepeli tamé bosepeli peut-être tamé bomuni na corriger loko botamé pona lobi album ya mulai so berere kozala semi balbananga ne bandeli pona corriger yango plus tard donc voilà et on a so beta CT batu ba s'abonner plus na Rive Kono TV et puis en plus batuba like ngai à fond jour single on ezobima pour sans abonnement lelo na ba musique autour sala lelo sans abonnement na ba YouTube na au personnel et ça moi mon retard par rapport à marketing mais pour ça na pété ngana ko banda ba makambo na dernière minute c'est clair que de toute façon il le reçoit ça bien il le reçoit ndenge bon ne mozolo ba kiza be surtout ko jija dans les vima so ça bien na mo comme ndenge ba bonne ba retourna mbala moko no kiza ndenge mwana ah OK kiza ndenge mwana mo mi to yemba nzembo à Jérusalem azaki na batu te abandi yusuf na liboso ba ate nzembo à Jérusalem mais lelo tala sur combien de mille de abonnements bakoti ils en ont demandé sur le ko zango bien nazotinda bino dili masuki bokene mbangu na Rive Kono TV voilà donc les 3 bokene na Rive Kono TV bokomona makamuna tout so bokomona on peut beta Rive Kono TV bokomona makamuna e nyoso mais Rive Kono makambo za grave nga dili masuki nzo ko kangote tout ça bien les artistes tout ça la conférence de presse mais na ça collègue mon sœur na ye elle comme monter ma maman Adeline mais Didier est-ce que vous préparez qui artiste ou on a vous préparez la question pour se répondre à n'ego pesa akangami attend la question mon côté donc na comprendre raisonnement na et puis ba tu peux ba bengi nga pona ngo ba féliciter ngai bo moni nde na lobaki na yo dans la vie faut être sûr de soi dona mukili et donc ali bosso o eza clair récite ali yo mutu fo ozala rasir na yo à partir du moment yo mutu okomo ozala sir na yo ba contrainte nyonso ba problème nyonso ba nokuta na vie o ba no gérer ngo bien poser sir na yo so oza sir na yo te c'est là où ça cause problème donc naza tellement sir nanga na makam nazo sala ke yango ozomona naza na capacité wana ya ko s'adapter na ba situation tout ti ba question et tunamaki na répondre quand on naturellement remarquaki type na oso la bona oso na ngape naturellement parce que ça naza sir ya makamno so na osa na sir a capacité na sir ya ba limite nini nga na koyeba ke koto na ko lekate donc naza sir yango moni ezo lekane ngwana ya nango teko na préparer ki yango ou quoi que ce soit non pas du tout le lobo ozo bima moto danger to hibi ke bona ne o ba du tout ba robina ordre mondial de la religion kitindi le lobo ngabo libaya ba car qui se congolais mon longtemps va comment tu vas ébélé ou il va aussi va succès va tirer baya awa il peut tirer baya awa au banga te ngana za déjà grand routier au moni ngana sala ba spectacle mingi bande ko nga ba artiste on a respectera toujours parce que ba ça musala bien mingi pe ba sala ngote parce que nga ba ebinga mingi na musique na biso moi mko to sala ki parcours na papa wemba mais ngana sali world music ngana world music na tamboli Didier musique on ngana yebi pe no na tamboli mingi za world music moi je suis le premier artiste d'origine bantou congolais on a signé Kina Polygram Music à l'époque na Paris batnos ba yebi on a ça qui album ya Verbody album wana et sa premier album oyo qui ça ngana MTV et puis à l'époque soki Nathalie artiste africain oyo to le kawane ya kingai na Yusundur et puis peut-être nako bakisa Angélique Kidjo et puis au beta même un festival de jazz mais oui un festival de montrer na keba donc na sali tour du On dirait vraiment la mer là-bas, ça tombe bien, soirée placée sous l'égide française avec Charles Trenet en tête. Bonjour, bien le retour au Festival de Jazz de Montreux, soirée ce soir numéro
18 avec les Français. Pour l'instant, j'ai aujourd'hui, ce soir en tout cas, des invités. Bonsoir, c'est le groupe MC Rive. MC Rive, bonjour. Allez, vas-y, tiens, fais ta pub, présente-toi, qui tu es. Bonjour, c'est MC Rive, c'est l'artiste anglo-africain. Ça fait, je suis dans mon 4e album que j'ai réalisé maintenant. Et je profite d'occasion pour vous présenter mon nouvel groupe. Là, j'ai Mike, mon chorégraphe, qui s'occupe de la danse, puisqu'on bouge beaucoup sur scène. Na beti na beta ndenge na ndenge ba beta jazz terre. Est-ce que yo ba ke ngana za muto ya mona sala ngana za premier bantu na sala enlever le doigt James Brown. James Brown aza pape de la solo à Michael Jackson, mais bien sûr ngana beta na James Brown na casino de Montbenon awa kaka pembe na Lausanne. Na Lausanne na beta na ba festival de jazz montré na beta enlever le doigt ba Quincy Jones. Quincy Jones na Phil Collins na beta ba lever le doigt na bango donc omoni tellement makambo ya biso ya international et bana mingi na communauté te yango bat bazomona nga peut-être naza mutu et ona esika non nga naza grand routier donc ba scène nga na sala wana na artiste oyo nazomona lelo peut-être ya ba petit jeune frère na lokwa ba fali mutu basali yango moi mokepe lokola mutu na pe Kofi peut-être asali yango et sans oublier oyo asala yango plus ya Papa Wemba parce que Papa Wemba za laisser l'artiste asali ba état oyo ya mingi oyo artiste bele ba salité donc pour nangeza na kaka partie remise vous comprenez de so batie mutu moko azo sa succès lelo awa batie ngai awa o tchalibaya nazo banga na tumba parce que nga na sala oui yo talaka déjà clip à l'étroit makambo za grave clip kako à l'étroit déjà et ko sa réflexion il y a que mutu dimension oyo ka to mona clip oyo to comprendre que asa artiste ya ningona te ya on a incité ba tous les trois. Oh, même mariage, les trois nilango. Le ban à moi, sinon, automobile, na ok, tout tchamo les lendemain. Les trois total à ma camutuni, tu vas voir, on peut pas comprendre les gars. Vous comprenez? Oh, ben, on va opérer au lobby, mais médecin, non, tchamo les lendemain. Les trois, on a les lots au fondateur. Merci. Et qu'on le king qui m'a coûté. Tu es dans le monde qui est, tout côté de Cambodge, il y a Niarkos. Bah, le bas. De gauche à droite, on a bango na ba Niarkos, ya kana na Niarkos, yeboy. Mais yo le king di Kimakuta, le pendant le poké bien pour se limba, le bosso na kwa retourner Kambo de la bossa na Kiango et le na ba école Kavoité. O yebanaka ndenge nini na Niarkos. Ezaka na circonstance nini. Na concert ou bien à travers mon tour au sa connaissance ça y non Niarkos ma bokangana akoma oyati pa na ona ils appellent là on n'a pas de ça non tété on est pas sous OK donc omoni Niarkos muto akutien sanga na yepenza eza Papa Wemba na ko expliquer likambo omoni Papa Wemba za vie oyo nga na vani ni plus que artiste no soit Congo Papa Wemba pona nga etikala sous relation à musique te comme une relation plus familiale Papa Wemba zo na palin na okenepe na France mère Amazon pas zo yambanga bana ya suko Papa Wemba boti babotami na misu nanga ndeka ko yebi biso to la katam so mpe ba kushino awa vie mona botami a okepe c'est le problème Papa Wemba bana oya tellement trop awa na Suisse que ba musicien tout donc na tangi bien plus ba Kofi tout ba comment comprendre mais vient que ça gani ka na Suisse wana na Suisse on comment on est trop à mais la pétro ba il faut comprendre que ça na petit ne moko kuna donc petit on yemta obetsepe bandule de temps en temps et puis petit on kanga mani makasi et puis place pesusu makambo yeba na kamingi po Papa Wemba tango sali première assemblée générale na Molokai atiaki 3 personnes oyo ba ko représenter na poto atiaki Charlie Mboyo na Bruxelles Dido Senga na Paris et puis Ego Tianga na Suisse donc ce qui fait que ba comprenez que naza na moi Valère Moroboye Papa Wemba zo pesanga. Alors Niarkos peut comprendre qu'il faut bango payer ba ko yeba terrain à Suisse. Ah OK. C'est que Papa Wemba sko yo yem ta comment il logo la lien que a so bolibo que ne Suisse. Bolibi na boala bien accueilli kuna pour le petit na marana. Marai peta ngwa ki Papa Wemba pe comme tel ça que so komi Luka arrivé. Yango moni Marai na conférence avec Mutayamba arrivé. Ali pesipe que Kofi pe tango azubanda amitié dans la musique makasi ayebe ke so ya anangai et pe sabe pe be ke vie beaucoup abete na mi maso na yo Niarkos pe c'est comme ça est là qui ngwana Niarkos pa bi ngape fona kindi Niarkos pe ayi ya omoni pa na ngaba comme be en temple ya musique de so mutunyo so asala kombo aleki voire même je me rappelle à l'époque tant au pauvre grand prêtre Luambo Makiadi ayakina OK jazz ko beta awa donc je suis le premier jeune ngana mata na scène na yembi na OK jazz pour franco na permettre tes jeunes moko amata emba
na likolo wana mais nga na mata parce que producteur oyo abetsaka Franco Kapesa ayebisaki eke petit nazala ne mingi awa oyo azala moto amaso ya miziki ya Rive Koni place toyebandilaki na Niarkos eyaki mpe na influence wana aye akomi mpe ntango okuta akomi ntango akiti Marai moto arécupéraki ntango Marai arécupéré alobi kono aza wapi Marai alobi te tozokende Marai mpe abenga abi via akomi donc tozoya na temple aye akomi mpe na palais jour yango mpe toyaki na palais na bengisi mpe bamasa baye entre autres Pacha aye Marai azalaki wana la Firenze azalaki wana tozalaki mwa bato ebele allez circonstance oyo nga tokanganaki na Niarkos yango lelo pense kosala na Niarkos mausolée obiki na milieu congolais tolobaka mingi jaloux pesa trop jalousie eza mingi est-ce ozobanga te bato nyonso baloba nini azolakisa nini intana na mbongo kaka esala na Niarkos mausolée eloko wana ezodérange ote bamonaka yo moko bamoni oza na mbongo ebele donc esali mausolée yo moko ndi so ndenge nini est-ce que eloko wana oza moko banga na motela motema mpona yo moko te omoni kokunda motu to kosala mausolée ya likambo mbongo te eza likambo volonté Didier oyebi yango bien ngai bato baleki nga na mbongo baza ebele Didier oyebi ke nga so balobi batia bato ya mbongo naza na nga na se mpo bamilliardaire bazali bato mpe batonda bambongo na bandenge ebele baza eyaka nano question ya mbongo te yaka question ya volonté Didier okokunda no mpe motu netoko so oza na larte mais yo ke sa mausolée eyaka to Pierre Tombali te mais mausolée mais kasi yango nalobi te eza volonté eza nano naza na volonté nalobaki no eloko oyo ebandela émission so motu asire na yo okosala eloko oyo motema no elingi donc yango moni nga naza sire na nga ke eloko wana oréalise yango mpo eza projet na préparaki yango eza eloko te elingaka boye na vandi mamoko na baye makila ye ezwali na ye wana naye nasala mausolée te eza eloko na préparaki yango nga na bi vie bokul bakundi ye na moni natali mpena ke ecerta na gouvernement congolais mpo likambo osali esalaki biso bana moloka e plaisir bazwi mpena bien depuis Abidjan vie akufaki baye na ye na king bakundi ye na honneur nyonso vie na nga le king Kester akufi basaper bauti partout monde entier baye bakundi ye na honneur nyonso Didier nga naza mwana mpenza ya masolo ya forme natali ke na triologie na biso ya forme prêtre Niark akufa mais bazolobela ye te place mpe bakundi ye mawa tro bapetio bazolekana bazokombola bakomobenganga babi vie tala kutu tombe ya vie Niark akutu misiki Didier namoni ke fo justice esalama omoni Didier fo ebele omotan tokufaka ko oyo etikaka m'esprit etambolaka Niark ndenge alikolo wana tala pena na sabi botyenga na fulu mawa tro akommunike nga malamu eleka na communication kimakuta yo ebi tokoza communication eleka ndenge olotaki ndoto obendenge kasi ndoto ti kasi tanto ndoto abandoto na fo ebo décortiquer ndoto po moni bato mosusu aloti ne ndoto ki akola milliardaire adécortiquer yango te lobi mpe nzoka eyaki jour na chance beta ta loto abeti te donc bandoto omonaka ezala makambo ya communication donc acommuniquer nga premier ndoto namoni yango neti ndenge wana deuxième mpe namoni yango misi ntango ekomi tonga bi mais comment nazoluta Niark 3 fois et puis bandoto yango mpe nazoya mpe na vandi siko azozongisanga jour asuka tokutana abi télémela tombe grand prêtre télémela tombe Didier na bendi filme nga bi bon problème ya te l'argent c'est rien ba bien matériel totika yango nasala plaisir na grand frère na ngai nasali mwa béconomie na ngai ya mike namoni ke na mwa béconomie oyo nakoka mission na ngai mais nazongi na likambo na baino na conférence ebembe bakunda yango mutu moko te Didier nga na lancer défi na préparer budget mais nazo fongola compte oyo batu nyonso ya mote ya malamu o balingi un jour bayebaki bakundaki Niark babwaka ata mwa 1 centime même yo epesa ngo tia donc yo kuto ba nango bi montre na monio montre ezobangisa bato mabe obe na nga montre aussi s'agit na te voilà Didier yo ba mobile na montre yo na tester ka bi masuki lisusu comment tumba bato yo lisusu boulot pe journaliste tika parce que aux autres tumba bato yo même yo ba na nga ke si s'agit na te ka moko na kote ka poto tia na kati ya compte wana na oui to kotika yo moko te quand même surtout na relata c'est vrai donc surtout comprendre bien au fond la compte toi on a besoin à aider pour la Niarkos mais yo moko tango ye na lakisi yo message à souk avocat nanga Bélange que je salue bien Bélange Ulungu oyo azana kin
na salué pe papa Ibero à mobile na e donc tout cela qui na bango kaka lelo na maman Sandrine qui na ensemble tout cela qui na bango lelo ba papier et s'il y a autant na laksa ki yo tant comme na lakisi otala ngoti otali détail hein tout tant que la bango te limite on est secret on est secret batika la kana suspense mais yo moko mona kike to comme na niveau kaka to longoli papier wana et puis après c'est tout autant moli hein donc eza na ngo kaka nazongi kana question ni ngolobi eza na ngo volonté d'amour ya ko sala ke olingo kunda mutu eza volonté d'amour hein vous comprenez donc voilà les restes de la chanson etikali na studio au continuer na bato ba côté ba voir bien au baxa bato mususu bien au continuer na bango te na ko changer wana troisième eza ki couleur à liboso nazo changer couleur pour nzembu mozo wana on était à bombe à retardement les 12 apôtres encore des fois te Didier pour nzembu wana 12 personnes wana on a koyemba na ko futela bango ba ticket bango mutu to kotombola cercle aniar kapoto ke nikitsa on a mozolé donc 12 personnes wana donc on a lancé message soko lingi jour wana yo otombola cercle aniakos fokotana na 12 apôtres au continue na 12 apôtres au pesi mbongo na yo donc ozongi sakaka ba idéologie Niakos parce que Niakos ça na 12 apôtres Niakos siko justement na zongi si idéologie na po Niakos 12 apôtres et tout ça la ngonga na ye na temple pa nanga tant ya ka siko ya lobi mais rive biso beti religion mais religion fait la peine à ma apôtre nga bien vie vrai boule témoin lisolo ezala kaka pacha témoin lisolo Didier jour okutana pacha lo bane pacha rive betelanga lisolo ke 12 apôtres salama na parler na ye bozaki ensemble a confirmer likambo ezaki boule mais via ke a devancer boulango mais ce que malheureusement ndenge bimela ki bimaki tellement na ba condition betenze mwana e yokana kité ce qu'on a nazo ngana beta 12 apôtres version ya bato ba kokunda ye vous comprenez il y a beta ki 12 apôtres ya religion ce qu'on a nazo ngana beta 12 apôtres ya bato oyo ba kotombola cercueil na baga ya pembe na bilamba na ye poto kene ko kitsaye na mausolée alors on fait bima avant ki ko kene sa mausolée kasi on a lobi tant na zozonga ski toi benga ka ba ba benga ko o benga pour la 12 kaka Didier bako ya 20 30 so yo zaka na besoin 12 personnes on s'en mais kasi on a zolo ba ke siko makamo mwenga na sala te po ya ka 12 mais siko ba tonton ba ya ozana montagne au pesa bango yo ko ta fo autant ou bien faut pas benga kasiti asiko so ba bengi ba condition parce que Didier ko bossa na te na pes exemple so na bina batwana ke po ozala na 12 apôtres faut 1000 euros il y a pesi 1000 euros ba boa ki eti mais ye ba ko memaye na avion plus que 1000 euros pour okende en plus a rejoindre lupe ma pour oyeba ke na tomolaka cercueil ya grand prêtre po belo kona Didier CNN goya tout était là monde goya après c'est international goya ça m'a débo déterrer mutu bokena e boya musicien et puis on vend 3 jours dans stade des martyrs 3 jours monde entier rozala na Bosco Didier mais oui 3 jours dans stade des 3 jours kasi faute biso Didier et bien mais to vend 3 jours oui mais tout ça 3 jours avant to kundango donc so to longoli na Gombe défilé au Keneti na stade des martyrs to poser na kati ne ba tiaka pena ba grand pape na kati ba uti monde entier ba défila ka photo ba défila ka troisième jour évidé to tala soki hélicoptère muto kotombola ngo biso tozolanda na bakar na seki nikitisa na nécropole ou to kozwa biso mo ba grand prêtre to tiena corbillard to kei siko 12 apôtres wana ba rozala ba privilégié oyo ba kotombola ngwaka ba tomboli yawa toke pena ba kitisi na riban pa bango ba otikala ba immortel oyo ba participa ki na match final mais son contribution na bango o tsana bien na bona kati te contribution ne ozala pa bananzimu mais ba bien na bango tu yom do salango mais ba bien wana na ba sponsor ba pema mwana mais boya mbango parlo po ba sponsor wana sikoyo ba kopesa ba lo bana liste ti ke olinisco yo ya bo sikoyo liste to tie 20 personnes sikoyo ba 20 personnes papa Doris na Genève oyoki ya rambango donc 12 apôtres donc chanson wana 12 olobi pe lo comme so olobi ke 12 ya muke na 12 wana bango bakokota bato moko ona kobwaka bazala to benga bango nini po ba apôtre bana tambla na Yesu mais na sima bato ba yo ba ki ba apôtre te bazola nepe wana pe su bakota na mabanga mais wana nde bien na opeye te mais ba kobima na bango na nzembongo mais ne 12 ona ko citer ndi Didier match ya wana donc 12 apôtres Veshikito Mchachino 12 apôtres ouais
Mais viens acheter mon vote, vous en avez, j'espère. On est tika likambo qui acha mon vote na chikito te ko likambo. Oh, Pas solo là. Faut solo là. Voilà, oh. Chikito Mushashino président faut solo là. Acha mon vote faut solo là. Ah, likambo souteo. Colonel Prédit Lumbonadio. Dans l'ombre. Faut solo là. Et au milieu faut solo là. Venanga Djani pour la canton de Bopil petit mon conf y avait beaucoup. Faut solo là. Titi les Valois, les pires, nakati akini to kozaki jowana. Faut solo là. Vego Belisha. Faut solo là. Ambro Jenny, Suisse. Faut solo là. Tigana Zureta. Faut solo là. Washington grand pays. Washington. On dit que Phil Migueliste. Faut solo là. C'est belé. Moi ça veut Belisha. Merci quoi. Maman Andirich, elle n'a pas comme les autres. Il y a une année, Makambo, on s'en boqué, elle a continué 12 apôtres. Mais 12 apôtres, nous dit qu'à l'égalité. En plus, le coup, et le monde dans le bas, on a soulevé, quand même, que mon client, on a beau comprendre. Bisous la Suisse, parce que Gabiso trop. Tout le marché va monter, il faut trouver la vérité. Parce que Gabiso, mission Suisse, parce que ça, l'autre côté. Boye. Mais pour une fois, c'est la vérité qu'un musicien en Suisse a qui Paris, il y a tout ça partout. Et ça, il y a tout ça, quand même, tout ça fier, quand même, et continuer. Au salut, de fierté, mais en Suisse, il jamais vu. Donc, on m'a dit la vérité. Or, mon m'a été allié. Je me disais, je amener la Suisse, oui. Mais pour ça, là, et loco, quand il y a un studio. Paris Tonda, équipe de France, ça perd en cas de Paris, l'équipe de France, dans le studio. Parce que les ambassades, vous savez, et le Corona quand même. Et je salon nini pour la attaque de la Suisse, yo yebi, vous voyez que les Paris, donc on a yomo et ça le nini. Ah, et ça n'a plaisir parce que au moins déjà coûte place et ali plaisir et ami pour na bunga kipé parce que so coûte na la qui na circuit na sala on batwanga ba ya ka suivi ya makamno sala menga na bunga ki didier au moins na bunga ki na ye et sali impact au ngamona satanda kité to zongi ce qu'on au moins dire comme na ba ina yo Dieu les pères Dieu le père ya makambo biloko mo na compliqué ya commission ko mukuse bo sambela mais ba misene so ba nga bongo nzambe mais c'est mo ta sa ya na plateau ba ko na kota genda kwa mo na makambo bino to ba na ba nzambe bo to yo ba bino loba non mais Didier muto yo akota ga ebanaka pour la ninga otala pe au moins muto akota ga ko souffrir pas za lupemba siko tellement souffrir a au moins na ke maile sili Olia senga pas dire les pères zanango vitia ke lukasiko yo adversaire a dire les pères. C'est quoi adversaire a dire les pères tant on a bien au souffrir qui a bosco nazo peso. Mais bilanga zalina studio na kato na pa moi ba oto na pe non. Mais kasi on nazo ba dire les pères. Non. Didier senga a dire les pères Léona sur le domo mambetambo. Oh lukanze la bio zo raté dire les pères. Oh lukanze zo raté. Père en Italie. Si na zo na bien déjà. Donc, tu es en train de dire les pères. Donc, pas de d'abord me dire à ton été. Ils sont en train de dire les pères. Si on se tourne, nous avons un ok, si on a vu nos sous, on a dit les pères. On va cimetière, on va mentir. Yo sans condition. Didier, on va mentir. Didier, on a bien dit les pères. Donner la binayo, bakoko ya na ba on a butu moi, ba moi na ba mori. Dire les pères. Pour dire les pères, sont qu'on dit que n'associer yo. Pour faire associer, avant bando bengi na no dit que, bo vie est en mission n'associer yo. Et puis tant que vous singez, Aza Misik, Arlobano Boui, Soka dans 3 jours, Makambo, on a une appel, ça va habiter dans confondre. Au moins, 3 jours après, Cop no bébé. Makambo, on a ça les koufi. Sur l'équipe à 3 jours, Mambiki. Sur le big and Tsumbu, on a pas mal de nous apporte, ou bien il peut faire ça. Face au là. Didier, même Queen de Kima Kouta face au là. Même la reine ne s'en est pas face au là. Donc, l'activité, ça va dire, ma fille Nicolas, on est solo là. On a dit comme on dit solo, on a dit comme on dit grand prêtre fort au solo là. Donc, même quand on a ni fort solo. Si quoi, on a remis solo là parce que. Bien sûr. On comprend. Mais exactement. Kasi yango mito landati ndenge ka banzembo bazo yo kango ezobeta nga nazo kota déjà 12 apôtres nazo banda ba programmation pour ebanda na programmation mélodie après o tia ba kombo donc bat ba barake d'ici décembre tant qu'on perd les athées d'ici décembre mutoa et aya la soute mais on va qui inventer 12 apôtres. Merci chers internautes, c'était notre artiste Rive Kono le King de Kimakuta. Toi, bouger monde,
aninga osakana te Paris ezolobela Belgique ezolobela Londres ezolobela ba téléphone ezolobela de gauche à droite aninga osakana te nazaki bongo pa na ele na poko na palais na siège na etu na palais avec la reine de Kimakuta Sandrine ouais osala que le king de Kimakuta la bravo à toi maman Sandrine to mona basi et ba musicien mais ozimo simo za na tête hein. Ah oui. Il y a mon père maman bezo qui n'est bien parce que kasi balobaka il y a un grand homme une femme peut faire la makasi. Ouais. On comprend ceux qui yo mobali aux fort moi ça a faible maman kufi donc dans ces cas là on yo moko mais où il y a un homme fort moi c'est faire la paix makasi donc résultat succès et comme on à travers force yo moi si on a ela kiyo na où yo moko ba on a penaka qui bien encadré on comprend aux entrepreneurs aux entreprises en Suisse nayebi que selon le connaissance de la vague on est là après on va tourner comme belé au kabona on ngi na monde de travail awa na musique au ça ngi tes questions on a bien pour batuna ngango pe na conférence na répéta ki ngope c'est vrai que ça risque hein? Parce que moni vie on a menara déjà et ça vie mo stable au moni batu babundara nan dans un premier temps aux stable na vie alors so comme stable cause ou até stabilité wana o yo sala ki bambula bambulo bebi sango rapport na ba sentiment mais problème des ali Didier toi des sortes d'artistes d'artistes à sentiment ba ali d'artistes à maïli pe bazali so ça no musique pour ba sentiment na tikana ça sert à rien pour musique à ba sentiment ça faut que nous ka banzele voilà et ba mono ke aboko so banzele musique à sentiment zali ka pose ka succès que vous ka ba beto beaucoup za danger mais ngana za entrepreneur déjà musique peut non salaire le entrepreneuriat ya mo na félicitaka mutunanga wankovia Kofi parce que c'est un des artistes où appelle ça qu'ils les sont na ba musicien congolais comme quoi musique au beau ça bon mais on a pas aventure ngana ye comme on a pas aventure tenaye comme mango na cadre ya professionnalisme na cadre à métier récite na ye zali peut-être ne salaki et après si exemple wana na ba génération lani donc wankovia et certainement yango yo na yebi ke likambo sala peut-être ba balobela ngo te mais tu as fait un boulot énorme boulot to sola na yo yebiango tango ko beta na Genève concert au Tobetanga na Zalana Fataki to yimba to compagnie ayo na salle de Faubourg tant na zo na fort d'escorte na ngai na ke ni tiko liboso ya entrée à scène oloba na ngelo kwa no birive ba vie na biso mingba ça ba succès mais ba zo ba te ke ndu les métiers mais un jour nzamba koyoka yango nzamba yoki tala place au memi valeur ya musique na côté tali muto ebake musique ya monde professionnel donc Didier Nabinao nazo ça la deuxième business en fait ils ont le na business oyo yebi ya entrepreneuriat parce qu'on a zo beta deuxième business pour businessman pas ba ramblo ebele businessman à cause à na restaurant à na garage à za peta msusu na hôpital mo basala et ça lokola nga na entreprise na ya traitement des déchets écologie voirie sikoyo nazo ngana beta entreprise andule pour Didier makambo na osala et alors qu'on a créé société yo déjà boulot zo sala attaché de presse nanga ozo boulot on comprend ba acha mo photo na ba agent ba ozo ba boulot ba musicien o ba kota ba ozo ba boulot deux alors on a tout créé les sous société qui m'akuta pour mouvement na ngai comme on ozala qui m'akuta donc alors qu'on a créé société on a bina yo na remena en parallèle et aux anango faisable lo danger ça te pour na lobino bien pour na zo boulé so na boula kité oui wana ngaza la pena héros bomi masolo na nango OK na ba sentiment ngaza mto ba sentiment te ngasa la makambo yo ezaka droit voilà merci nous sommes arrivés à la fin de cette émission de Lingato Solana artiste na biso na éviter s'adresser na public na yo za Holanda yo walinga ko ya poto na ya gisarta et puis aux abato ko dédicacer. Alors, message Nangaï et Zali Boui. Donc, samedi les 3, na 16h30 pile, Bokoti na Rive Kono TV, na Télébino Bilei na Bino Aliboso Bogolia. Na répété encore, samedi le 3 octobre, na 16h30, heure locale, il y a Poto en Europe. Na Ebike Kuna en Afrique, Bozala 15h30. Par rapport il y a décalage mais à Wabiso Gozala 16h30 beaucoup de n'arrive Kono TV pas Bolie Bilei na Bino ya Liboso le 11 octobre RTNC et Gozala émission spéciale King de Kimakuta présenté par Mami il est là le 11 donc bah vous passer intégralité à Clipwana
na mini reportage me concernant les 11. Les 3 wana kaka na TV Congo Brazzaville, Bokolanda Mama Dorcas a relèque en direct pour présenter clip en intégralité. Donc ça veut dire les 3 na TV Congo et Golandama. Alors, wana message au na pesi pour la journée à les 3 parce que journée à les 3 eza journée oyo na rosepelisa mukili na ba travaux nyoso na salaki pour ba na pour ça va sepela. Musique eza guerre, musique a plaisir. J'espère que n'atteindre objectif wana. Donc n'est na lobby, ceux qui sepeli tes en mabete, ils a droit bolo ba peke koto to sepela ite koto embarrassement corrigé. Mais naza convaincu que na sali boulot a bien. Naza na positivité. Alors, dédicace na ropesa na robanananu na acha mon voto parce que pas grande aux amuta liboso au télémela qui projet yo oya qui sûr que rivé na koyoka yo boy na romona yo boy na yebi que projet go simba ta la place to komi Chikito Mushashino président ya Viva la Musica na sepeli na appui oyo na ngo ya makasi pour rejoindre clan Molokai na Viva pour boya ko soutenir oya bino azamwana ya Molokai. Papa Magela oza un grand conseiller sage tous les jours ba conseil no pesaka na yo kakango ezo côté zo vanda ya ona otambla nango bigatumbu plaisir nanga ya liké o croya ki na vie na odele départ on ba ki vie yo koti kandule te fozongi na ndule bigatumbu ozo faire partie bateau salaki ke makambo yo ekinde liboso Sandrine Queen de Kimakuta nazali obligé kaka pena lobela rayo po ozo faire partie bateau oyo butu moi ozalaka nanga wana mutu bete te ozo bananga fait l'effort on va y arriver les lopé to komi moi muke na pointe ya likambu tozo luka Belange Lungu avocat nanga na katiakin yo mto na masolo ya Nyarkos na papa Iber Penenayo na tindeli bino ba eserta na bino bo continuer na courage pour to atteindre objectif wana Jani mwana nangai ya Nyarkos makamto sola na yo yango yo ezoke na nzela nienge ton Joa masolo na Paris tambola Andi Iris na yebi ndengete na kolobela yo pona nyoso zo sala Jenga Samuele ya yo kutu ya kati ya palin Brice Kuka zala wana na kotisko na niveau équipe nanga na kati ya Luanda chouchou lumière choucha yo liaka lisango olobela mingi continuer bravo na pointe Junior Amori deux fois kutte na lobate Emma Marcel et Certa na ke na niveau Congo Tondolo Bilele Bimombale Mama Odette na koti na Congo côté Matadi Crocodile Aluozi Dadi Mbela na côté ya Congo Brazza Dorcas donc on que liste eza toujours ko s'allonger donc moyena memango susu mingi mimula eza te ba ono so natangi ba ko moté bomiyebi pa ibozali boyebi que les king azalaka na bino tout le temps bo continuer na ba puis na bino na lingi bino mingi souhaitons que les 3 bo sepela poto continuer album tin nasuka voilà message nanga encore le basuka ya ngwana donc santé na bino tout voilà ndena baki makila ya Yesu maître Chamon sécurité Batman taille à piège merci c'était notre artiste encore une fois Rive Kono. Merci les bino tout pendant que nous émission du début jusqu'à la fin yo qui mituna autotourner expliquer tout donc parce que nous avons boté ka o bo misena ko soutenir l'émission avec du public en commençant par ma femme super Anita Lelo ouvre chérie na Lyon ba mbote na bino tout El Lukombo moté ma maman Adeline na monté na kata Switzerland ba mbote na bino venanga Gobelisha moté ma mère Siko maman ya Andy Ridge Luwa un enfant pas comme les autres bambote na bino venanga acha movoto pas grande acha movoto bambote na yo kulutu Chikito Mushashino na bosani ote bambote na yo kulutu Mangela bambote na yo et pas pozali Big Ansumbo le grand producteur na bosani ote bambote na yo bino pas pozali bien tout soutenir la émission avec du public vraiment ninga kolobeza te to zelaka le 3 octobre biso tout na 16h30 na Rive Kono TV to za masolo Sebindo Mbasi na bosani yote tout le monde ni bongo le 3 octobre bato musu ba ko le kapé na
Didier Masuki. Na vie du public peut bolé na même moment bazo les Canaries Vekono TV mais au même moment où les capé na vie du public parce que na ça bon attaché les presse ya Vekono nous en est partout bozo on a partout tina kinde bozo la partout pour monde sur le Angola le Congo Brazza partout au Kenya et sans oublier Andy Iris et na bière à Paris là Tissa Batumikolo Andy Iris des fois tu vas dire makambo to kenga trabo ka chercher étranger non donc on valoriser l'artiste africain, par modéliste africain, en commentant par Andy Iris, vraiment, coup de chapeau à toi. Tout le monde a dit bon, vraiment, mbalassima. Et puis, pesa, nangana pesa pembote na bosana ki na masalanga titi le valeur na kin, auto sala single na ya Kinzonzia. Ah, bimi déjà? Normalement, faut bima, na lingina pesa eba encouragement, parce que azo encouragé à chaque fois, sans oublier Zachary Bababassou. Les moyens de la presse. Ouais, Maman Lilala, na bosani yote, Tina Mote na Lucy Azaza, Christiana Kwasata Boufatu, na mère Jetou Salai. Ba maman na bango nyonso wana ba faire partie ba maman oyo, toza na kati ya même bateau tozo kende. Check. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis Bibi. Yeah. Tekuna gana zako ye biso.